Mbote mbote na biso, cher ami, mbote na biso, ya bino ndeko Google. Alors, toye pour na kolobela perquisition ya ba bien ya Kabila. Na kanisi eko sala mwa tolé ekolobela ma na minoko ya batu ebele. Et c'est comme ça la loi. Dans un pays qui se respecte, c'est comme ça la loi. Naebisaki bino na senga ki na mutamba depuis il y a un mois. Na lobi mutamba soka zali mutamba. Il faut atinda demiap. Tribunal militaire. Aner ekende ko enquêter sur Kingakati. Et puis naebisaka bino à chaque fois que bakamata ba bien nyonso ya Kabila batiango aux ventes aux enchères. Lelo nzambe ayoki lo sambo na ngai mutamba alamuki na pongi. Lelo nkolo ayoki lo sambo na nga mutamba alamuki na pongi. Demiap ekiti na Kingakati. Na yebisa kibino Olive Lemba ko bimate azana frontière moko te ko bima. Bakimaki déjà batamwe mwamba ba Janine Mabunda bango nyonso bakimaki. Jeannette Kabila Olive Lembe batia lokolo na bango na frontière te il faut bazala wana. Bochab et compagnie il faut kolandela bango minutieusement. Bazali ba complotiste. Batuwana bazali ba complotiste na bandeko yebisa bino bokeba. Vital Kamerhe il faut ko tiela lisu ya molili ekengela kaye azali complotiste. Mission na ye oya yela na Congo to bosana yango te. Atakwa komi président ya chambre basse mais liso likolo ya liso na Vital Kamerhe azali complotiste munguna biloko nyonso wana toyebi yango. Lelo mutamba sali décharge atie mokolo to na ye ke bakeno ko perquisitionner ba bien ya Kabila. C'est une bonne nouvelle, franchement. Franchement, c'est une bonne nouvelle Kingakati ba matsa ba drone likolo. Ba drone oyo ekoiko mona tout ce qui est métal à plus de 10 mètres de profondeur. Et ça la détection. Na rolo ba c'est grâce aux États-Unis. Coopération à siko to koti na ngona ba américain ba bani ko fournir biso ba information ebele auto zalaki na ngote. Il y avait beaucoup des informations qu'on manquait parce que to zalaki loin na ba américain. Siko to komi na ba américain et les américains sont comme ça. Makambu ya indien au bakanga ki wana bana ba pesa ki biso ba information. Et lelo indien wana mvunzi wana zobeta un mois na demiap depuis ba zinga e minyololo azo sanza mikolonio so ba information sur Kabila soki po ngana rotuna bino question. Kabila ya dépouillé qu'est-ce à l'état a bengani baluba nyonso na Chimbelenge lupata pata Chikapa a bengani baluba nyonso bazaki ba diamantifère akombisi bango bawewa bino bobeti maboko nani oyo a travaillé na Kabila azata na 10% ya bozu ya Kabila akati ba parc national nyonso en deux akomisi yango ba parc privé ya ye moko akati ba parc nyonso ya l'état akomisi yango ba parc privé ya ye moko Kabila. Rapport ya Panama Papers yena Jeannette Kabila na Zoé Kabila na kanti makambo nyonso Panama Papers asalaka banquette sur bango na banque française oyo bayiko tia na Congo wana po ezwaka bambongo ya ba aide oyo Union Européenne financaka États-Unis a financé bino bozokatisa zo ya pona esala misala ya banzela na lokuta ya 20 milliards ya ba chinois oyo ya 5 chantiers de la République Sisa Bidimbo oyo Jean-Marie Kasamba yaka na fanfara munene ya kobeta que le train est en marche. Papa chéri ayembelaka ngonzembo que le train est en marche. Question ya kotuna kaka papa chéri train ngo telema wapi? Train oyo yo lobaka que le raïs le train est en marche. Train ngo telema wapi papa chéri? Eza mawa. Siko il faut to bana ko beta batu nyonso ba soutenaka Kabila. Tala to vandika ka boy Willy Musheni. Oya lobaka ke Tshisekedi wa mulumba nenga ke urgence na Belgique a rozonge bembe. Donc a commandé prophète ayebaka déjà poison nini bateli tata Etienne Tshisekedi wa mulumba. Yango ayaka na TV ko lobake
Tshisekedi wa Mulumba nenga keiboye na Belgique akozonga na sanduku. Nini o Kabila sali na ba Congolais te à part koboma. Aboyi ba Congolais nzala. Abotoli ba Congolais basi na bango. Abotoli ba Congolais mabele na bango. Bomona na nsi na sud Kivu tracteur ezobuka tout un village. Kabila lobi eza mabele na ye. Kabila nenga bimi bongo libela akotikala komona sou Congo te. Azana Kigali. Moi je vous ai dit. Je vous ai dit que le mec est à Kigali. Il n'a jamais été na Namibie. Parce que biso RDC na Namibie, tous a une bonne relation. Il y a deux pays bilatérales. Namibie ko yamba un terroriste états-unis contre la RDC. Aussi longtemps Namibie c'est un pays démocratique. A kosa bino kazalaka na Namibie, or que abatama na Kigali et pas ya noko na ye James Kabarebe. Objectif ya Kabila eza nini? Vous allez me poser la question, mais aye ko sala nini na Goma? Aye ko vanda na Goma te. Ayende na ba investisseur australien na ba américain moko privé a signé ba contrat na bango na ba usine oyo ya coltan ya or oyo komi lelo na maboko ananga. Voilà retour ya Kabila. Bobo Sarate azaki partenaire numéro 1 ya Elon Musk. Azola taba ba veste ya ba jack ya ba jogging ba koma Tesla. Et puis ye moko mukola kimaki abimaka na voiture ya Tesla. Na tielaka bino ba image wana nyonso. Bon. Temiap na kati ya Kingakati. Aner na kati ya Kingakati. Esengo na nga ezosenga champagne. Nalobi esengo na zana ngo ezosenga champagne. Nakopesa bango ba information ya Kingakati bisika ba bomba minduki. Bisiko ba mboloko bazali. Bolongola ba mboloko nyonso wana na kati ya kaji na bango. Bobimisa ba mboloko nyonso na kati ya kaji na bango. Botimuna jardin ya ba mboloko. Bokomona ba kesi d'armes eza kuna na kati. Nazopesa aner na demiap ba information. Ba ebike boko kota na kaji ya ba lion te. Ba minduki ezali sou na kaji ya ba lion. Alors là il faut faire très attention. Très attention. Ayeba que un jour ba noko bazaka miso pai ba ko signer ba bia non anyoko libiso pe mingi to signer or ka sala ba piège na Kingakati ba piège moko ezali électronique que soka fini télécommande wana efunguli porte ya ba lion et na ba couloir ya sala ba lion ba roya na nzela obino bozoya et puis ba roya na nzala to bino bo luka to luka mbendra ngoto lekaye. Il y a la bino na ba caméra. A ce moment la direction ni bozo kenda finika buto ya ta ba porte ya ba lion e fungwami ba lion ba bandi ko kolanda bino na solo. Tango boko kuta na ba dévorer bino. Ya omoni abata makana Kingakati. Abata mana Kingakati po bino bozana ba protection ba mboa na banda kuna bino alobite mboa eza mukie. Na tsapi na ba ntambwe. Na tsaba ntambwe. Nazala protéger na bantambwe bamboate Kingakati wana na sengaki ba restituer ba mabele ya ba yakana ba suku bazongisela batu wana mabele na bango ezali na 222 hectares 222 hectares eleki Suisse na munene eleki Monaco na munene eleki Vatican na munene. Mabelo oyo Kabila botola basuku na bayaka. Alors il faut destituer ces terres. Il faut que botola mabele wana. Soki mamale ki ne wana bobenga soki li papsa na Jeannette Kabila. Il faut que bopé se tenter. Abima na mboka wana te. Tant de la vengeance est coquille. Tant de la vengeance est coquille. Tango ba ebisaki binoke Toko landela Kabila muke tina suka na ye. Kabila dégage. Bino botelemelaki ba combattant. Oh Kabila dégagé pona nini. Biso obi Kabila dégage. Bino oh a dégagé pona nini. Aza mwana mboka. Asiko lelo tango to bimisi masolone kazalaka tuti aza Rwandais bokomi bino to Rolanda bino lisute. Boza ba Congolais moko corrompu. Boza ba complotiste. Bozo tambula na munguna. Donc, et sika ya kotia bino na Congo, ezali li soute.
mosika na biso botika biso to sala mosala na biso malem to bando kanga déjà ba indien ba libanais ba bandi déjà ko zwama déjà mafia nyonso yo ya ba libanais bazalaki nango etikali Abedashour mutamba fungula elisu Abedashour pa koma na ba concession minier Abedashour bozomona moto a livré Abedashour biloko wana ezali Patrick Bologna via Olive Lembe ba concession nyonso ya Olive Lembe il faut bokangango et puis na minute oyo bopesa makamu nyonso na demiap parce que bazali batu moko oyo basali mabe mingi na Congo banyokoli ba congolais mingi baza batu akopesa bango chance te soit tobomi bango soit totie bango na prison bakufi kuna parce que koboma batu na Congo est comme légal et comme selon la loi et non selon l'apparence donc mobeko eboma batu wana botie bango na prison bopesi bango bidon moko ya mai ba meli mai soif ti bakoyi bakufi mabeo basala ba congolais tolingi vengeance mabe oyo famille wana esali ba congolais tolingi vengeance yo mona famille mobimba bazana plusieurs milliards de dollars ata congolais moko zana 1 milliard azate oyebi pona ni atele menaka Moïse Katumbi po Moïse Katumbi alekela ye esprit ya lingaki teke mutu mususu po Moïse Katumbi aso mbongo belé na ba minéré grâce ya grand frère na ye Katebe Katoto asala musala ya munene na sima ya Moïse Katumbi tango Moïse Katumbi azalaki gouverneur à Katanga ba pia Congo na di yango monita on Kabila kimi Moïse Katumbi pa kimi ayibike ba olia ye ngaye azoganga peo na village nanga Moïse Katumbi osaka na village na Congo talaka Tshisekedi wa mulumba talinga ko no sala campagne na Katanga na Lubumbashi Moïse Katumbi alobi nini alobi o aya na ye me ayebake ba kolomboka bazali oh Moïse Katumbi oza kolomboka Katanga yo komi kolomboka Lubumbashi mbalo na ba tribaliste nyonso ya Katanga oyo baboyaka bandeko musu ya Congolais baboyaka Congo baboyaka Ngala baboyaka Luba bokosuka nazoyebisa bino bokosuka bino Bakatanga ya tribaliste bokosuka makambo to kosala bino bokomona bokosuka Congo eza ya Congolais nyonso Congo bazana mbushimai esalakani Luba bazana Équateur esalakani eza mboka na bango tango Mobutu azolo bake Congolais nyonso azana na droit ko kende sika nyonso na Congo po eza mboka na ebino bozaki wapi bouti soki na bandola na bazambi bokomi Bakatanga ya lokuta ya bozwa kokosaka bato Katanga na biso baliaka mboa te tokolia okopekisa mutero kwa kolia ntaba tokolia mboa tokolia biloko nyonso tokolia loi nini eza na constitution ya Congo ezopekisa mutali eloko aza nango besoin mapela lia nkoba lia imbwa lia soso lia eza na loi moko te ezopekisa muto mbisi oyo baliaka te nyama oyo baliaka te eza na mobeko nini na Congo ezopekisa mutali eloko oyo te oyo pa na biso toliaka boye te mais yo liaka te biso tolia na biso est-ce que tolambi yango na ndako na bino oh boni boye ko tozozela nzeta baoba eningana mbume kweya tozozela nzeta baoba eningana mbume kweya biloko nyonso ya Kabila ifo botiango aux enchères etekama nga botikela ngaki ngakati surtout côté ya bantambwe côté bamabele nyonso bayaka na basuku na kozongisela bango mabele na bango chaque famille 40 mètres carrés chaque famille 40 mètres carrés c'est belé mabele wana Kabila zwa chaque famille na kopesa 40 mètres carrés chaque famille 40 mètres carrés biloko nyonso ba usine nyonso ya raffinerie oya Moïse Katumbi botiango aux enchères il faut muto nyonso ali contre le Congo il faut que poursuivre ye muto nyonso alingaka ba Congolais te il faut kolandela ye ah ben oui et lobby te na komi na sima mutamba polo bilobe ya koloba oh non na pesa candidature na koma président jamais mutamba to kopia yo opportunité ya wana oza kabiliste ya tongo yango moni osali makambo ngo na lanterne osali makambo ngo malembe orga yeki likambo déjà tango Kabila kimaka il fallait kolandela ye ko sali ba poursuite
C'est quoi un ancien président de l'Union comme un groupe de terroristes? Est-ce que ça est normal? Si les lois qui ont le pouvoir, Mamoto Yoki ont rébellion, Moussa na Kasai, Kolon a Mwezali Chilombo, Togo Sepera. Togo Landelaye, et puis Togo Bengane na Congo. Ndengeni ni yo ancien président que nous comme chef ya ba terroriste. Bato bazo boma ba Congolais. Bato bazo punir ba Congolais. Mutamba na sengi na yo otia biloko nyonso ya Kabila vente aux enchères. Ba mbongo nyonso ya yeza na États-Unis ko benga département américain va saisir ye bambongo nyonso wana. Il faut que ça ait un mandat d'arrêt international. Et donc on a mutamba zo zelango na yebita zo zelani. Mandat d'arrêt international contre Kabila na batambo mwamba na bajanine mabunda. Il faut tozo zelango maboko kofunga. Pour trop c'est trop. Trop c'est trop. Mboka na biso moko boye bato moko bazwi biso en otage. Et puis neka na solo bawa bato nyonso baza derrière nanga na poto bato bana ko agresser bino. Bato nyonso baka na sima nanga wa tozwi yo mosekwa. Soki pe tozo mono libanda te tolandi yo